Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ça m'a cassé n'angolo ali se faire ya sata na musala no papa s'il vous plaît tout ça yana pour ça na moi musique pardon. Lelo na ba pasteur nyonso aza na pasteur oyo aza spiritualité ya makasi aza haute puissance ya la pasteur Konde oyo aliloba. Par rapport à eroye pa na ngai, on a besoin de fulu ya bato. On a besoin aussi de moto bani ko pesa détail na ko pesa yo ngo. Et l'autre monde a pasteur ce que nzamba ko pesa moto pouvoir kitimba la moko asimbi bo sete longo kuna mpuko bimi kuna ni bimi kadene bimi. Et c'est ça biloko to pesa. Est-ce que pouvoir nous zulango wapi? Ya ba comédien, lelo ya ni mosi wana, azo mi problème sérieux, azo mi problème ya cœur, ya motem. La bande na joa ki tiba coup de téléphone côté na zalaki. Na opération na cœur na zana confiance te. Si quoi ezalaki prévu à kende mais à kokende te, à kena que nous soins à kobika. À kobika que nous soins par rapport bango moko ba kena ki na ba marche ya mabe kozwa biloko ya musika. Mutu atoza na poto, oza na Canada, oza na Belgique. Mozo mona ba difficulté zo lando tikuna. Lelo ozui musala. Ba sepeli na yo. Après 3 jours, 4 jours, une semaine, ba longo na musala. Eza ba lien bloqué à famille. So code ya air mutu aza na code ya po code ya ba pesa nga na mutu moko. Mais air aza na motema ya malamu. Tongo etani po code ya komona bansamba, ba makazu, biloko nyonso oya mike mike. Moi, je suis besoin de bala. Je suis besoin de promotion musala asala. Je suis besoin de boutique asala. Je suis besoin de 20 boutiques. Mais je suis besoin de code. Je suis besoin de marchandises. Je suis besoin de liboso. Apa mama bakufi ezalaki ba norme ya kosala musala oyote. Mais papa na mama bakufi ko comme François. Oyo apesa kinga pouvoir oyo azaki chef coutumier na Kingoi na Louise potoza même village na prophète mwana nseme nkaka. Tozalaka na deux sortes de diabète. Diabète A, diabète B. Par rapport à l'absence ya pancréas oyo mutepesi vide. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, babengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance, bongo, opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozé Belé Bokota la Biso, na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci ming na sponsor na Biso, ya appelle ça mon sur le ofélé, appelle ça banda ko ofélé, appelle ça succès, ya ofélé, appelle ça
mbongo nyoso toko mona oyo sponsor na biso nda pesi biso afuta kitoko chaque fin du mois bozu salaire na bino abakisi pe ma ofele Yesu Christo merci tata Nzambe ndenge kosara neto kana gina yo merci beaucoup na partenaire na biso mosusu mama Emily Seti Mayinga depuis Canada ye andima ko sunga ba orphelin pe ko sunga chez biso télévision et diffuser et dans matériel kitoko caméra kitoko Nzambe apambola yo mama Emily Seti Mayinga bande ko balandi lelo yo toye na cadre toujours ya ko informer bino mais avant tout na pesi Lidi Mukadi Mbote merci na Chris pour la prise de vue merci na Lili Mosolo du côté réalisation merci na Elias Eli na musala kitoko boko sala na chebiso télévision bande ko balandi banungu nungu ekomi mwa mingi na Kinshasa toyoki ba actualité to moni Denis Lessi kotoyo Nzamba a dévoilé ye to moni ba mususu ba lobi OK pasteur moko moni na limité ayibi pe pasteur mususu ngenge na limité juste na matanga ya tata na bango toyoki que ba comédien ba ko kufaka po ba ko sima ba kisi toyoki ba kambu ebele na yango ngai na bengisi bongo maître spirituel oyo asimba ba tebele ezala ba pasteur je confirme ce que je dis ezala ba pasteur ezala ba musicien ezala ba musicien chrétien parce que yenda simi bango yango tongo na yokaki ke yende simi bango yango na yesa ya na plateau chez biso télévision na cadre toujours ya ko informer bino pe ko fungola bino miso bana Nzambe esengeli bo fungola miso parce que ba lokuta escroquerie comme ebele ba ko sela satana mais ba ko bata bana sima ya Nzambe Nzamba ko fa para bino tata na pession mbote bonjour papa journaliste c'est bon ouais kimia yangeleki ya yo gravement za makasi na ngolo ali se faire ya satana musala no so papa s'il vous plaît to ça yana pour ça na moi musika pardon pour yo so bani be émission boye ba intimidation bonga linga ngoti osambela rapé dans l'église représentant légal ya science ya couronne de joie na de rappeler batu bazali likama ya batu bazali do nani par rapport kaki salu banka ka bamvene kiaou eza na sala ka science ya couronne de joie et sengona esengo nazala ki pene ya papa na banda papa journaliste oyoka ki un certain le blanc moko akufaki na nsioni na courte joie OK wa ko sa bebisa vie ya bato ebele papa journaliste apesi na gauche abotoli na droite merci na mutuna na kozonga silongo monsieur journaliste lelo papa donc boza ba associé oh oui na ko expliquer aussi na suka ko comprendre détail mam na zolo pour musala faut que na ngona pour musala oyo et comme na le côté comme na escroquerie par rapport ya nini mutakoleka na plateau na zanganga na sala ka bona non qui s'il faut que na ngona ba norme par rapport ya musala oyo zo sala nazalaki pene ya grand maître courte joie azalaki papa un certain médecin azalaki na mayele bele azalaki na science ya cours de joie donc yo moko on a sagesse na intelligence ozomona gazo pesa bisengo ya mukuse par rapport yo za mutolinko adhérer pa na ye azo pesa papa azalaki na kisi ya transparence azo ba kisi nanga na pesi ya 10 ans ya 3 ans ya 20 ans nazo yoka bato papa baniki ko besa bato non ngana azalaki pemeni ya papa wana ti akoma ko kufa na courte joie to yoka wana yo za epene na ye 21 ans d'expérience ya musala o papa journaliste doto ba ke yonde mokizana na ye yo mto tika na makambo papa azalaki kabonaki déjà va kufa to kabonaki na papa avant kufa wanga na keko la science ya couronne de joie et sengona esengo mais papa lelo soko na musala zo sala ma en ligne ce qui nazo ko sala mutana na Belgique na France na Canada na Suisse na rendre ye musala o azo sala be o yaza nango beze par rapport ya mayele papa wana poto zalaki na kisi nini to ko za biloko na DHL ko za biloko na boîte portable auto tinda yango et comme na aéroport bani ko botola yango monaki keto eko évoluer mayele mususu ngana zalaki pembeni ya papa lelo so balubi papa bana ko belisa bato maboma ngana ko boya yango ngai lelo na sa vivant kisi oyo papa journaliste ngana zanganga nazo sala kisi ya sans sacrifice par rapport ya nini sacrifice ezalaka papa atako nzamba on to samela ke bon intérêt papa na ngai papa journaliste kisi ezandeti mayele neto zaki na classe wana kuna 70% wana kuna 80 wana 3 dixième wana 2 dixième yango moni capacité ya kisi yango nazo pesa bandeko nanga chance olingi musala oyo kene nango na ba norme po bebisa musala ya baninga te moni olingi musala oyo yaka contacter maître Théo nazali mon nom c'est maître Théo fantôme elingi ko loneti kima kina kimone ke mbasika kimone ke par rapport ya ni kaka ba Congo nana yoka banganga o muluba te kaka ba Congo oui papa donc yango ezaka ya bino nde
kindoki toza nango par rapport ya nini mboka nyonso oyo omoni eza na mai ya monene eza na makadam oyo etangami ke eza na océan lelo toza na ba fleuve lelo ancestral moko te okende kozula ngo libanda tozosala biloko eza travailler na mai toujours lelo bozomona lelo malade ekomi partout mona mwana ya moke ya 4 ans ya 5 ans mbaso par rapport bato mosusu bazosala mosala bazokenda ngo na banorme tokolongola eloko mpa na yo obwaki yango na mabele motani ati par rapport mwana mosuku mono ya 8 ans aza innocent mwana elenge mais aza na problème moko oyo ezosala bato pasi yango nazopesa bandeko na ngai chance mosala oyo ekomi na escroquerie ekomi na lokuta ozomona moto alobi lelo aza nganga eza mosala ya pasi oza na dossier moko ya moto ozosala 2 jours 3 jours kwa kozwa ata pongi te nazopesa kisi nyonso sans likama par rapport ya nini papa kisi nini ozopesa ok papa journaliste na korépondre au malamu nazosala magie noire magie blanc ezalaki ya komela te ya magie noire mais kisi ya bokoko eza na capacité ya monene mais eza limité par rapport à nini erosali kisi totiaka balebaleba bankasunkasuka bantoni diona eza na dose te opesi moto okomona briskement moto bapesaki kisi ameli na molangi moto akufi par rapport ya nini ngai toza na belgique oza na france erobengi nga nakoyebiso kati ana explike yo makambo oyo oza nango besoin nakosala nini lelo atoza mosika oza na problème ya diabète problème ya tension ozovimba makolo oza na problème ya poison nakoyebisa yo ngai napesi yo eloko te kende na bamole na bino somba ndeti molangi ya mai be molangi ya jiti nakotransforme yango kisi wana mela yango 48 ezonga mpa médecin na yo yango nazoyebisa bandeko nazopesa bandeko chance ozala na sagesse na intelligence ya koyeba likambo nini lokuta ekomi ebele na mosala oyo kiaki kisala moloba kaka bamveneke ya sadisa bantu yango nazoyebisa papa journaliste otuninga démonstration ezalaka kisi te lelo moto abimisi bamillion abimisi niawu abimisi mpuku abimisi nguma yango te eza kisi rendre ndeko oyo aza na difficulté par rapport ya makambo ya bengeli yango nayebisi bandeko numéro maître Théo Fantôme zela na moto nabenga moto na nzambe moto na dia buluzela kopesa numéro simba toke na makambo actualité toke na makambo actualité nano oyo lelo yo ndeko na biso yandi musi akufa toyoki que il paraît que bikota kota bisimba simba mais pourquoi soki moto aye pa na bino il faut kaka suka mabe papa journaliste na kopesa yano oyo yango moni na kiti mbangu problème toyokaki bato baleki bacomédie fo bakufa 10 fo bakufa 5 non omoni ki boza na spiritualité par rapport ya mosala ngo boyebi yango bokokanga balien wana te botie na balien privé par rapport ya nini lelo ozomona ndeti yango nazopesa bandeko chance botika kende kozwa kisi na banigérien ya batogolais basénégalais ya basud africain baza na mawa na bino te yango mona nazopesa bandeko chance kiaki kisalo moloba nkaka bamveneke ya landa norme ya sadisa bantu elingi koloba bondeko mosu akozala mosika ayoki langi na lobi te po lelo ozomona papa journaliste na uti Congo central nazalaka boy nazalaka na madimba nazalaka non faut kolanda ba norme ya musala oyo yozo sala yango mona zopesa bandeko chance numéro ya maître Théo Fantôme eza dispo plus 243 89 maître 44 54 885 tika mamona na numéro s'il vous plaît. OK, merci voilà. Lelo yo tomoni ba via bato ekobeba. OK. Bako akize bino banganga parce que ngana yambio na je viens à peine de tourner une émission Toblé Marambuya étoile. OK. Ndenge bako ba étoile ya bato. Mission ya diable bino musana bino qui vous paye pour bobisa bozo ba via bato bobisa boganyaka nini na sima. Merci papa journaliste. Le retourne une question oyo na mono na sagesse amulayi tant que musala ngo na bando tangla ngo classe hein. Pour la réponse na ba question. Non, on retourne à mituna. OK, ba réponse ça yanga OK. Très bien. Lelo kisi ezana ba capacité, lelo mutako leka na plateau, ngana za grand maître, ngana leka ntoine, ngana leka doa wana élève nanga non. Qui c'est ça kindoki? Yo nanga to associé to le mwana bato. Donc beta li solo wana te pana soko moni ndoki abani ko dévoiler seka kenda ki bisika azwi masasi abani ko bima libanda est-ce que ndoki sa dévoiler makamuna na moyi yango na zo pesa bande ko chance botika ko bebisa musala oyo donc yango mona ki dilala di mosi di bebe se malala mawonzo elingi ko lilala moko ka ke poli et police malala nyoso par rapport mutu nyoso comme na douti ya musala ya ko sala ba maître bon non
na pesi bandeko chance atoza na muta bandaki musala ata kokaki yango be kokaki yango be lembanaki yango maître Théo aza dispo pona kosunga banga na pesa publicité na yote na osa publicité na bike makamwana ba koyego wa kolinga benga na tina mpe mututé mais na kotuna o répondre ngate OK objectif na mise la nini. Merci papa je objectif elingi koloba nini lelo muta tekaka masanga bakoloba eza na bénéficité mais azwaka nini azwaka bonus lelo nazalaki représentant légal ya Congo central na comme représentant légal ya Afrique na science ya couronne par rapport à nini ya capacité na expérience ya musala ba norme on na bana ko sala musala lelo tozalaka na basango ezalaka na ba capacité par capacité abe diacre monseigneur par rapport expérience ya musala na mayele o ya musala ya bonne réponse on a répondu OK mais tout le monde y a na ba croix na kingo tout le monde Jésus Christ ba tiene kulusu bakua ya suki mibale suki ne je me trompe pas yi azo représenter ni quoi ils ont représenté nini na musala na bino ya mulili. Merci papa journaliste nzambe azalaka lion ya monde tant que ye muta créer spiritualité nyons et rappeler ça on a ça par rapport ba marche ya mboka ba marche ya mokili eza na ba norme lelo nzambe ye muta créer biso nyons et rosala likamonios nga pe na kosambela nzambe nzambe mutakelinga mupepe o eza yeye mais apesi pouvoir na Satan par rapport ya kosalisa bato na mipepe ozo kisi lelo papa journaliste lelo somo na muta ebisio na pesio porte-monnaie de bonheur bac d'ambiance porte-monnaie magie mbongo ya multiplication du coup ebisio 2 heures la muka 3 heures kende bon non on est acquitté ebisio 0h c'est la muka comme 0h30 okokufa bekozonga na banoma musa kisi wana ya kala kisi ya kala ngai na zolo na pesa ka makila te sacrifice ezate par rapport ya nini papa mama bakufi ezalaki ba norme ya kosala musala oyo te mais papa na mama bakufi ko comme François oyo apesaki ngai pouvoir oyo azalaki chef coutumier na Kingoi na Luozi po toza même village na prophète mwana nsemi nkaka wabeto nzwa bankaka eina ya beto kuno elingi koloba tozalaki frontière moko na bankaka ndako mpona sana mongolungwala na fleuve yako soko telo na frontière sibiti yango to katsaka na bakano rapide lelo heureusement pas journaliste bato bazokoma maboma ezosala ngai passe par rapport au moni ozokende pas mutu apesi yo condition eza sokisi te bonne komi makambo mosusu faut bato bazalaka mayele ya ko comprendre nini mutu lelo atozana problème ya diabète tozalaka na deux sortes de diabète diabète A diabète B par rapport ya absence ya pancréas ou ya mutepesi vide o zo mito ateza 200 ateza 300 48 heures na webiso zonga na hôpital batala to lelo nazo pesa susu bandeko chance on a un problème ya hémorroïde ateza les 2 ans 3 ans 4 ans bombi yango okomaka toujours na difficulté ya cycle par rapport au monde qui mobile na biso niveau kokoma okomona toujours ce que ça exactement kozwa to ya cycle lelo mutalobi oui na sali saka diabète na sasa bo sali mélange ya kisi na biso ya bukoko za na capacité makasi meza limité pour mutu aza na Belgique aza na États-Unis okozwa kisi wana te o transmettre en kuna lelo bandeko mosusu bazobanga mutu atoza na poto oza na Canada oza na Belgique mozomo na ba difficulté zolando tikuna lelo ozui musala ba sepeli na yo après 3 jours 4 jours une semaine balongo na musala eza ba lien bloqué ya famille na ko yeba ngo elenge yo benginga o expliquer nga le tena ko biso kata na ko loba na makam oyo foye bisanga na biso kata nga na expliquer yo lelo zomo na papa journaliste eloko moko ba benga kana famille Kodia oyebi Kodia très bien OK keko kima Kodia kina ya bino ba Congo OK keko kima Kodia kabeto bankaka bato Sicile elingi kolobeza la kabo mengo ya libela mais Kodia na bino besoin mi problème ya Kodia faut ba désinfecter yango par rapport ya nini Kodia so ba désinfecter to mona ka bato musu na famille bazobota ba mone mona ka kuna accident mwana bota maki normal komi baba mwana komi koka par rapport eloko wana eliaka makila mais soki ba désinfecter ngote ba protéger ngote et ko encercler libota nyos mona ka mutu moko za na mbongo noko wana pe mbongo na kabango te soki mutu na hôpital soki mutu ma ebembe kufi mona dépense ba cercle ya minene za la kabongo so Kodia mutu za na Kodia po Kodia ba pesa ngana mutu moko mais azana motema ya malamu
tongo etani po Kodia komona bansamba bamakazu biloko nyonso oya mike na Kodia ale par rapport ezalaka nini papa journaliste mutu oyo aza na Kodia aza na motema malamu azolobela yango mwana nyonso aza na besoin libala bala oyo aza alingi promotion ya mosala asala oyo nyonso aza na boutique asala okomona boza na 20 boutiques mais ere bino boza na Kodia omonaka bino nyonso bozoteka marchandise moko mais yo fo esilaka liboso esili po kezwa ya moninga esili par rapport moto aza na Kodia na bino famille aza motema malamu yango moni mosala oyo nazomeka kopesa yango eyano na détail tovanda na moke na Kodia wana oui mamo très important sikoyo bato baza na Kodia wana okay sikoyo Kodia yango ezalaka euta na wapi idée ya kosala Kodia okay Kodia eza nango balobaka kaka bakongo ezaka na bakongo te baloba pe baza na ezali na mona te kasi eza baterme na bate bete keko kima tobokelaki ya Kodia eza bomengo moko ezaka bako bazolobela ko Kodia soki biso Kodia yango loko ndima te omonaka libanga na mwa miroir na eliaka nini okomona oziba na soso oyo baza ba vierge obwaki pa me 30 minutes okende tala eza te ok eliaka kasi soki bozwami problème wana ya Kodia vous contactez Meteteyo, nako bloquer yango, nako désinfecter yango, nako protéger yango, ils na ba danger. Pour beaucoup mona. Ariel Takebot, morne. Moi na moka bana ngulu makolele mbikoka, nyoso neza be fait. Muta sala accident moto azoki, ezala kabongo. Yango moni makamo papa journaliste muta leki na plateau, na zanganga ozoyeba kutelo ko expliquer Kodia. Oyebi yango na ndenge ezala kate. Ngai musala oyo a bientôt 21 ans d'expérience. Yango moni nazoke na ba norme ya musala oyo. Oyoka to boy, obo non. Na sala ka musala. Yango nazopesa bandeko chance. Musala ba BBC yango benga maître Théo contacter ye na salle musala télé ezalaka radio te rendre ndeko musala oyo azana ngo besoin bino bandeko bazotinda mbongo bozo rendre bango susu na difficulté muta bengi ozana difficulté mais susu difficulté mususu obakisi yango zomona lelo pose la kimia komona te ozana poto bato bazana Afrique bayaka ko déranger bino benga maître Théo bakangela yo ndako ya bakangela yo ndako za kiso suite eza yesu te mutakanga ndako bino ngokanga susu ndako papa papa journaliste yo ozo chanza mesika nini nzambe ati na tikilo tango lo balanga so batake no reconnaître nzamba zali na ya biso yesu lelo papa journaliste eza pasi na ndenge nini retourner question mutaleki na pesa ka pasteur Antoine Kisi na pesa ka miseno azanganga te biso na science biso c'est interdit lelo na ba pasteur nyonso azana pasteur oyo azana spiritualité ya makasi aza haute puissance ya la pasteur Konde oyo liloba ya solo mais na lobi na azana spiritualité ya makasi na ebisio pasteur Konde océan Pouve bisona na mwa muke pona nino pauvre Konde bongo ya minene nyonso bakomona bango yibango te il y a des pasteurs ya limité awa oyebi na limité combien de pasteurs bazali ok papa journaliste bato batikaka bayokaka be bamonaka il y a des pasteurs mosusu baza baféticheur mais toujours encore baza na maloba nzambe liboso yango moni bazokende mosala na droite te na bake na gauche bazongi na droite nga naleki na plateau naza prophète te naza pasteur naza nganga yo nde pesa ba pasteur la basanda wa nyama na munoko eza yo ndo pesa ka biloko OK kasi eza biloko baya kozwa ka par rapport kozwa ba biloko basanda ka wana siko technique ezaka nini opesi bango biloko mutu basameli mutu asandi par exemple nyama moko bo soit nyoka soit nani point to pesa bango lion merci papa journaliste lelo zo mona yo oza parler bato ba bomba église par rapport nga eroye pa na ngai ozana besoin ya fulu ya bato ozana besoin osimbi muto bani ko pesa détail na ko pesa yo yango lelo zo mona pasteur est-ce que nzamba ko pesa muto pouvoir kitimba la moko asimbi obosete longo kuna mpuko ebimi kuna ni ebimi kadene ebimi et c'est ça biloko to pesa est-ce que pouvoir ni zo yango wapi mais na zo yebisa papa journaliste muto ko lekate na simba ka pasteur ngani musicien kinga non lelo bato baleke belé na ba plateau par rapport à sujet ya ba comédien lelo ya ni mosi wana azomi problème sérieux azomi problème ya cœur ya motema na bande nazwaki ti ba coup de téléphone côté na zalaki mais namoni ma maman mibale oyo ya mboka oyo ancien président ya biso ya mboka na maman Denise Nake namoni bazozwa déjà solution na ye pour na déplacement akende kozwa soin
makambo wana ba lien wana nyonso ba misi ba na kokufaka nga ni mabilo robima abana na yo mona ke kuna ake to pede ya ni mos nga opération na ke na zana confiance te sikoyo ezalaki prévu akende mais akokende te akenda ke nous soins akobika akobika ke nous soins par rapport bango moko bakendaki na ba marche ya mabe kozwa biloko ya musika lelo bato mosusu basali succès mais base produire eloko te moi problème moko mokie aza nil pa yango nazopesa bandeko chance maître Théo fantôme aza sur place kosilisa émission nazozonga na village mpona komaki lobi naye kosilisa mosala moko babengisaki nga keleke bato mpo moto akoleka te nasimbaka nto nasimbaka edward a bientôt nazopesa bandeko chance tozokende na baélection contacter maître Théo lelo yo pesa su ba président de la république yo pesa ka biloko wana naza limité te nasalaka magie noire magie rouge magie blanc par rapport ya nini kaka ndo abeto mwana nseme so boneki kofote nzambe mutapesa ka pouvoir nzambe atikaka temps lelo moto akoyiba 99 ya sente mazwami par rapport à ni nzambe atikaka temps awa yo uti koloba na problème oza nango moto elobi ozotika temps et c'est oza na capacité mbala moko akosala action ata lelo mais otiki nani bongo nzambe soki aboyaka moto ake koyiba ayibi mbongo asali mpe baaffaire aza nango besoin ça par rapport mais oza na ntango kaka okozwila yango punition yango moniki nzambe atika pouvoir wana na satani azotala mosika ere alobi eloko nde kosalama te yango mona apesi bandeko chance mosala oyo sebeba ekoma na lukuta tokomi na suka ok yango moni nazopesa bandeko chance oza na besoin porte-monnaie de bonheur porte-monnaie magique mbongo ya multiplication ya dicours ere napesi yo mbongo ozalaki mobola kende bofelina kende sunga ba veuve sunga ba baba sunga ba koka sacrifice mbo yango na par rapport ya nini mutu musoko mone veuve aza koka maza na chance ya mbongo yo zimbongo yo kabeli bango zwi lien oya ye yango zo sala yango moniki na senga ka makila te bandeko boyoka maître Théo fantôme numéro na ye eza dispo. Voilà, merci maître. Plus 243 émission 89 44 54 885. Termine sur émission. OK. Mot de la fin de l'année. Na pesi bandeko chance pour musala et commis à zéro et baby et belé. Ozomi problème ya sucre, problème ya diabète. Pourquoi tu as été traité à battre? Pourquoi ni ça? Tu as domaine ya médecine. C'est bon traité à battre bien. Tu as non côté wanati. Aux en a besoin à Moussala, au maintenir poste. 6 jours, yo lembe senga mutation, naza dispo. Eza biloko to pesa ka yo moko batu mususu ko mona papa journaliste yo de siswana gradué na licence mais de 4 muta konza kabino mais rapport ya Moussala kutu yo muto sala me ya biko commenter. Eza biloko to pesa au maintenir poste que yo moko mutation ba pesa ka te yo moko senga démission na yo. Par rapport aux biloko to pesa. A bientôt aux en a besoin les documents, les cas député, les cas contacter mettre na Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin. Un grand merci à toi, Chris, pour la prise de vue. Merci à Lige Mosolo, merci à Elias. Merci à tous nos abonnés. Beaux adieux envers Bissoté, Zak Moussala, tous les journalistes, c'est un vous aurez informations partout. Oyo, à lobby, ceux qui retiraient un plus aux Jumayele. Donc, merci beaucoup aussi à maman Émilie Setimaïnga depuis Canada. Merci à Arlette, mon général, n'a pas choisi Moteska aux amis. Na pensé na Lydia Seti na pêche Mbote. Merci aussi à notre sponsor Jésus-Christ. Merci aussi à tout le monde na Chebiso Télévision de la Binofort. Donc Awane Makambo. Merci beaucoup à Lydie Moukadi, ma femme. Merci à mes enfants. Merci à l'assistance à Taïkolor Moulumba. Merci aussi à tout le monde. Bye bye. Okay. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirigé na engambe mwasi atona mayele pebonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Émilie Setimaïnga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balancer bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo
lelo toye na bandako na bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.